Mbote na bino nyonso bisika bozwi libaku ya kolanda FM Mago ya mokolo lelo. Tofongola basango na biso ya mokolo lelo na oetali expulsion ya ambassadeur rwandais na kati ya République démocratique du Congo. Wana décision epesami après conseil ya sécurité ezalaki teni epa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les commandants suprêmes Yaba FRDC na police nationale congolaise, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé samedi 29 octobre réunion à conseil supérieur ya défense na Oetali évolution en situation sécuritaire na partie est de la République na kati ya réunion wana nde ezalaki décidé expulsion ambassadeur ya République ya Rwanda na kati ya RDC Vincent Karega et sengeli na ye atika mabele ya République démocratique du Congo pour aza déclaré comme personne en grata et signalé na sima masolo ebetamaki na kati ya réunion wana. Na raison ya persistance ya Rwanda na oetali ko agresser RDC oetali si décision ya conseil supérieur ya défense kota la ba manifestation oezali ko salama na Goma tope précisément na Bunagana et koki kosilisa ata mokete oezali problème ya agression ya Rwanda na kati ya RDC. Tosimba ete ba force ya sécurité rwandaise o bazali na frontière na RDC bazali placé en état d'alerte. Banamboka ba pesaki makanisi na oetali expulsion ambassadeur rwandais na mabele ya RDC wanezali après décision ya chef de l'État tola na mwana mboka Alexandre Paulin alobe na micro ya magazine na bino. Mais les belé na mokondi mboka parce que ba songe komi sangisa po bakoka kolongola molakisi ya elongi ya mboka ya Rwanda na kati ya Congo parce que plusieurs fois toza agressé par Rwanda mboka ya mukie alinya sala kombo na mboka lokola Congo mboka na biso ya Congo. Donc c'est une bonne initiative oyo bakonzi ya mboka na biso bazui pona ko bengana molakisi ya elongi soit ya drapeau ya ba Rwandais kati ya mboka na biso. Chef de l'État il faut asangisa ba politiciens nyonso ba konzi nyonso ya armée même les journalistes asangisi ba nyonso wana avana bango atuni bango mutuna moko qui connaît qu'il a un problème avec les Congo allo bango to futaye même si on a la dette de quelqu'un to futi pour la totika la kimia. Sénat adoptaki après ba discussion prorogation ya état de siège na oetali bitumba na est de République démocratique du Congo tolanda ba détail. Séance plénière ya mokolo ya vendredi 28 octobre o ekumbamaki na emoko mokondi ya bureau ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo ezalaki bongo consacré na vote en seconde lecture ya projet de loi portant prorogation de l'état de siège na partie ya territoire national o ezali bongo deux provinces ya Ituri pe ya Nord Kivu. Kasi bokanga ete kaka na kofongola plénière wana sénateur Denis Kambai atombolaki mosapi ye azalaki na motion incidentielle oyo azalaki ko solliciter convocation na kati ya plénière ya équipe ya gouvernement pote baya koyebisa chambre des sages lolenge nini état de siège eza kokumba melakuna na Nord Kivu pe na Ituri. Pona ko répondre na motion incidentielle ya sénateur Denis Kambai, président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo a rassuré ki ba sénateur était invitation ya Sénat et kokende na gouvernement pote gouvernement sa malukonde baya kopesa ba réponse na bango. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote, 71 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je signale que ce texte de loi sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. Tala bokanga lisusu ete état de siège ezalaki instauré pour la paix durable pour ko permettre na armée et sila ko éradiquer ba force ennemie o ezali na est ya mboka.
na yango état de siège wana atako ezali na mwa banungu boye ba ete table ronde ebengami lisusu na mois de novembre kaka pona kotala kotia maele na likambo ya état de siège wana ba sénateur na président ya bureau na bango Bahati Lukwebo balobi ba otika te ba ofongola misu Rapuko ezali rassemblement sangisi ba professeur ya ba université na ba institut supérieur ya République démocratique du Congo ba kutanaki pona ko beta masona etali levé ya grève au babandaki depuis le 22 septembre. Tolanda plus de détails na élément oyo. Décrété depuis le 22 septembre, grève ya ba professeur ya université oyo ba exerçaka na enseignement supérieur ezali title ya ministre national Moïse Nzangi ba kutanaki pe bazali na esengo ya koyeba kotia de côté ba murmure to pe ba mésatente oyo esangisaki bango kasi lelo ba décider commettre de côté ba différence pour na ko continuer na programme ya ba cours oyo esengito simba ete grève qui déclenché et pas y a ba professeur y a ba université de ba décider lelo après que solana ministre pe ya ban gouvernemental koyeba ko lever ba grève wana pona tina ya kopesa na calendrier académique pour pe équilibre na yango ba sololi na ban gouvernemental pona o etali ba revendication na bango o wapi si ba zuma par na o etali ba résolution na o sengela ki ba grève pona tina na yango ba professeur ya ba université na nzela ya porte-parole na bango na kati ya plateforme sangisa bango Rapuko ba sengi na ba professeur nyonso ya ba université ba eba na ko répondre ba activité académique na bango na tina ya koyeba ko sauver année académique pour être ba assurer ba professeur pe ba tunyoso na nzela ya communiquer au Rapuko asalaki masolo ebetami kitoko na ba gouvernemental pe ministre Moïse Nzangi asali loko pona koyeba ko répondre ba desiderata to posa ya bato basalaka mosala ya cré ezalaka nde boye to simba ete misala eza kokoba pe kobeta madada na ndenge longo banyo kozwa idete kuna na okatanga na oitali réhabilitation ya banzela. Plus de détails. Misala ya kobongisa banzela na RDC ezali kokoba kaka awa tozali na okatanga na likasi route Lubumbashi nzela oyo ezali kolata langi ya sikati na ba avenue Ngumba na Shirs banzela oyo ezali kolata bilamba ya kitoko po ezalaki malamu te bino moko botala ndenge misala ezali kosalema goudron etiami sur 3500 km etikali kaka 2700 km po elata pe langi ya sika nzokande gouverneur Jacques Yabula Katwe akitaki na terrain kaka pona kotala ndenge misala ezali kosalema ayambamaki kitoko epai ya ba travailleur pe ingénieur ya chantier abandaki kopesa yebe explication ndenge bazali kosala misala kote kuna misala ya kanivo ezali kosalema kitoko po ete mai elekaka malamu po ebebisa nzela te na maloba na ye gouverneur Jacques Yabula Katwe alobaki que bazala un peu rapide na misala na bango po tokoti déjà na période ya mvula nokite bamvula ya makasi ebeta pe esala badega ebebisa lisusu nzela bazongela misala mbala mibale population basepelaki makasi komona ndenge misala ezali kosalema pe bazalaki na esengo ya komona gouverneur kokita na terrain kolongwa na ye wana le gouverneur valable Jacques Yabula Katwe akitaki lisusu na commune ya Chituru na avenue circulaire oyo esangisa ANSS na USS nzela oyo pe kalate ekolata langi ya sika babandi deja misala ya kwa planir avenir deja ezali kosalema pe mupanzi kuna bazali deja kobongisa nzela ya kanivo
awa pe misala ezali kosalema kitoko makasi kaka ndenge bozali komona. Gouverneur azalaki na esengo makasi ya komona ndenge banzela minene oyo ezali kobongisama po population ba circuler malamu pe ba commerce na bango oyo sungaka bango basala yango na ndenge elongo bani awa banzela ezali kosalema kitoko. Population azalaki na esengo ya makasi kasi alobi akosepela lisusu ti bakomona banzela oyo kosila totalement boende ezalaka. Délégation yaba chef coutumier ya Sud Kivu bakendaki kokuta na ministre ya défense Oezali Gilbert Kabanda pona ko beta masolo na Oetali rajeunissement ya ba forces armées na République démocratique du Congo wana tozali na partie est. Tolanda plus de détails na reportage oyo. Ezalaki na soirée de délégation ya ba chef coutumier o ba utaki na Sud Kivu bayaki ko présenter pe ko beta masolo na ministre ya défense na Oetali rajeunissement ya ba forces armées na ko rétablir kimia na esika ya Sud Kivu. Na masolo na bango délégation ya ba chef coutumier na nzela ya Lomami Kabare o azali représentant na bango ba présentaki na ministre ya défense o ezali desiderata ya province na bango o bango baza soumis pe batindami pona koluka ko beta masolo o ekobotisa kimia na kati ya Sud Kivu. Tosimba ete na sima ya masolo ministre ya défense a rassuré ki bango engagement chef de l'état pe mosala o esengeli e bana ko salama pona koluka kimia na parti wana. De campagne de sensibilisation pour renforcer ou rajeunir nos forces armées et de police. Le ministre a pris acte et il a décidé d'instruire des commissions qui seront déployées très prochainement sur le terrain afin qu'elles veillent à ce que les chefs coutumiers soient impliqués dans cette sensibilisation à l'enrôlement des jeunes. Et de manière incidentielle, nous lui avons aussi posé la question sur la loi de programmation militaire. Il nous a sommairement expliqué en quoi consistait cette vision. D'ailleurs, il doit aller la défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Nasimana yango ko bimana esengo après masolo na bango bazanga kite ko remercier chef de l'état pe ko pesa longonia na ba forces armées o bazali ko bunda butu pe moi pona koluka kimia. Ezali cause ya ba inondation okozwa idete ba kanivo ekomi nango ba poubelle na ville province ya Kinshasa. Tolanda constat rédaction ya magazine Bino et Sali Bino. Likolo ya manki ya ba poubelle publique awa na ville province ya Kinshasa, population ba komisa ba kanivo ba poubelle. Nzokande ezaleli wana ezali malamu te, conscience esengeli esala po kanivo ezakaka nzela moko ya kolekisa mai. Lokola mai alingaka obstacle te na nzela na ye, yango tozali komona ba dégâts mingi ezali kosalema soki mvula ebeti. Mai ezozanga nzela ya koleka likolo ya ba matiti pe ba bouteille en plastique oyo efanda na kati ya ba kanivo. Donc oyo pe ezali moko ya ba facteur oyo ezali kosala ke ba inondation esale makapamba pamba. Okomona mutu aza na maison pembeni ya makadam soki akomboli akobwaka matiti to salite na ye kaka na terrasse o eza wana, misusu pe auti na salite na ye na ndaku aye kobwaka yango kaka na terrasse. En tout cas kibomoto esala soki poubelle publique kote ofandi ezali te, parcelle ezali na espace okoki kozwa pe ba déchets net ya ba légumes to fufu o etikalaki otimoli mwa libulu sima ya ndako to pe na coin ya lopango okundi yango po epolaka nango. Ba sachet pe okoki kotia yango moto eziki olie ya kobwaka na terrasse po tangu ba dégâts ezali kosalema biso nde tozali ba victime kasi bakondi te. Esengeli biso population tozwa part na biso ya responsabilité pe bakondi bazwa part na bango po mboka oyo etambola malamu boete. Bassoin ya mikili esi ekoma possible na République démocratique du Congo Kimambango na centre hospitalier Dominique Liqueur pona kozwa bassoin ya solo na talomoke tolanda. Fini
makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki L'État congolais azali ko compté plus de 11 morts pe ba blessés après concert ya Monamboka. Fali Ipupa Ozaki livré na stade de Martyr le 29 octobre. Tolanda plus de détails na reportage oyo. Événement du siècle, Nenge kaka bayemba kasi o ezali mwasi ya sente mobilité. Ezali nde événement après ko livrer concert ya artiste congolais légende ya musique ya Congo Fali Ipupa na stade de Martyr le 29 septembre. Bilan eza déplorable au kozwaidete o wapi après concert na ye bazali ko compter plus de 11 morts. Ba victime ezalinde mingi basi na ba policier tala kaka ndeti mama oyo ba matelie po na fulu ya bato o bazalaki na concert wana donc na kota na porte ya stade na kwei bato ba mateli nga likolo na banda miye bate ba ti ba mimanga ambulance na hôpital ndina siko tozit calmement déjà mais soignant. Parmi ba victimes, pezalaki compté ba policier o wapi bazalaki wana pona ko assurer sécurité kasi ba tomba ki na suka ya concert pona kozala parmi ba victimes oyo concert wana etiki. Tant fallait ayaki population oyo bazaki basi basombi biye. Il faut ba se pressa ki po ba kota na stade. Moi de demain salemaki. Ba ko ici ba barricade auto tiaki pona ko konani ko filtrer ko canaliser bango nde nani moko ekoya ki libende moko ekoya ki tellement ki bazaki ebele bazonya tango ezaki chance soki na koyaka balingaki ba matelanga. To rappeler que Stade des Martyrs ezalaki préparé pour eyamba 80 000 personnes pour na concert wana ndenge kaka basalela yango. Mais Kasiko Kamwa, stade est débordé tina kokoma na 120 000 personnes selon ba témoignage.
kasi nanga monae artiste congolais Fally Ipupa a communiqué ki na nzela ba page na sur internet azali ko compatir na ba famille o baza éprouvé pe a présenter ba condoléances na ba famille congolaise o ba perdre ba proche na bango. Toya bambute ajali kokoba pe kokola na kati ya ville province ya Kinshasa tolanda constat oyo rédaction ya magazine na bino esa libino. Ya bambouteillage na ville province ya Kinshasa ezali komata du jour au jour lokola to ya dollar kokamwa. Soki otamboli na banzela mingi okomona ke ezala na tongo to na pokwa okozanga te kokutana na embouteillage. Ba chauffeur bakoma akende boya kutani nango azonga boya kutani nango ndenge kaka balobaka okimi mbula na ebale. Kasi constate osali elingi koloba ke mituka ekomi ebele kasi banzela eza muke suite ya ba route secondaire mingi ekoma na ete ya mabe yango nde ezali à la base ya phénomène oyo. En tout cas population azali konyo kwa mamakasi bakonzi boluka solution po ezali kosala pasi ata olongwe na air ya bien na ndaku okokoma kaka na retard esika ozali kokende likolo ya bambouteillage boye ezali malamu te. Na awande tosukisi Mago FM ya mokoyalo owapi nazaki na esengo ko présenter yango pona bino boti kato pesa matono la grande équipe oba suraki technique pe to pesa merci na le créateur de boule les géniteurs Oezali maître Cléophas Billy Maloua Oazali Mokondia FM télévision après to kopesa merci na balandinyo so obalanda kabiso depuis Angola Raphaël Mwanza nde to pesio merci bisika bozwami Boboto Ekoba Omabota na bino.